tandis que batu oya mayele na IDPS o baza capable ya ko incarner rôle ya leadership na kata IDPS bazali mais bapesa bango chance te ou soki tolinga tokende plus loin tozomona bato oyo bazali na IDPS po bako incarner rôle wana baza ndenge bavire Chabani bakoseli ye makambo Chabani nani asoutenaki ye tandis que tout le monde moussona Chabani asali na 2011 po ezalaki crédible po ezalaki kilo po bato nyonso bafélicitaki ye arrivé avion baboya avion Chabani aki se combattre na bato wana po avion wana ekita mais tala nini façon babwaki ye papier hygiénique kutu eza na valeur tout ça là parce que baza na crise IDPS eza na crise ya leadership IDPS eza na crise ya relève IDPS pe oto monaki kala oya ba 80 na ba 90 en réalité eza sous IDPS ya lelo te soko moni ke eza sous okomona ngo eza sous IDPS ya lelo te pourquoi okomona ba jet oye bango na ba jet de mont bato nyonso bakoma kokota na radio balobi bakitekediste ok IDPS eza parti ya Congo mpona kobundela Congo mais bato bakomi kokota ke bakomi na bango kosoutenir un individu est-ce que Congo wana eza un individu ozomona biso bakitekediste balobaka susu te ke baza bato ya IDPS bakoma mutu ya mutu le monde déjà danger eza wana en plus biso bakongolais il faut tolongwa na fanatisme eloko bakitekediste nyonso wana ndenge ndeko na nga tokoloba wa président kinga bazali nsima na nga pardon auti koloba ke bakitekediste wana objectif na bango eza baposte soki olobi oyoki langage na bango biso tosi tolembi poto tozinga tozonga po bazonga bakende kotravaille oyo bazokotya bakitekediste na butu onke IDPS toyebelaki ke ezokobunda mpona intérêt ya Congo omoni bavision echangea na IDPS bavision ekoma mibale IDPS oyo toyebaki bapapa na biso ya kala IDPS oyo eza kobunda mpona intérêt ya Congo mobimba mais IDPS oyo bakitekediste oyo bakitekediste bazobunda mpona baposte bapesa bango omoni déjà vision déjà eza ya kotengama alors place danger ezali parce que bakitekediste baza bapatriote te mais bakomi bafanatique ya mutu congolais bofungola miso bosala analyse ya makambo oyo toloba bokokomprendre ke soki oyoki balangage na bango te tokoyebisa bakasayen babimba te na souverain populaire bamosuku bazolobake biso tolembi poto tozwa bokonzi okoyoka bango na mutu monoko na bango toza bakisekediste le kisekediste mpona baposte ok Congo na ntango toza tokowela baposte to tokowela nano Congo eza malade soki mpenza toza na muru ya mboka Congo nde moto eza malade après avoir kotraite Congo nde so oza na kapasité na yo okozwa poste mais bato bakomi ke na kisekediste deja eza garanti ya poste eza mawa mingi soki na vision wana tokobundela Congo bino moko bakongolais bana kisasa bojuge botala place nde totoza place nde tozokende so tozokende bien bino moko boyebi so tozokende mpe mabe bino moko bokoyebi mais mabe barenonsaka yango mabe batelemelaka yango mabe bakazolaka yango te mpo un jour ekobalukela biso parce que bato oyo barwandais oyo bazalaki mabe mpo na biso toyambaki bango tokazolaki bango oke bazalaki likama mpo na biso tala lelo lokola mabe ezalaki race na bango tuti lelo babomi biso bazopanza biso bazokata bamama mitu bibama bibali bazoviole bango mpo nini parce que tobombaki mabe na kati na biso yango wana ntango tokomi tobomba so mabe te mabe ata ndeko na biso congolais kovoile fasi te kozala fanatique te renoncer na mabe oyo meme congolais azosala parce que Congo eza ya mutu nyonso Congo eza ya clan te Congo eza ya mutu te Congo eza ya tribu te Congo eza ya bakongolais papa oyo
nanga bakisa yango na bakisi nzamba pambolo pasteur. Question on a olinga mutunyo surtout à répondre nga na binonyo surtout. Problème ali a Tshisekedi azo kotsa ke milice na azu milice mo baluba nyonso ba mabete. Tomoni batloko ba mpuila na groupe na ebe ba pe baluba me bazo critiquer Tshisekedi. Tomona ngwanda bangala nyonso bazaka pourriete. Totika oyoka te o bangala balobio bazo kabola biso be bato ya pareko balobi boza contre bangala. Nani kisa kamit gizenga bato bandu nyonso bazaka pourriete ngamona muto bandu na critique kaye toyoka te gizenga loba o bato balingi bato bandu te me comprendre ke balingi ete pona nini Tshisekedi tango bato balakisi ke ye azoteka mboka azo travailler mabe na ba mpuila bato wana nyonso tu ba comprendre ye se ko alinga sala milice moko boye abimisa bango nire bato baza contre bato baluba pe bato baluba pe bazondi malikambo wana pona nini baluba bazondi malikambo ndenge wana lokuta monene ndenge wana. Allô? Papa, ah. Allô, na répondre yo. Ouais. Eza po kozanga argument ezo sala bongo parce que bayebi ke makambo yo peuple ezoloba eza vrai. Eza intention na bango pe eza race na bango. Siko ba moni moyen ko défendre eza te balingi ba komisa ngo eloko moko collectif oke bo to simbi baluba. Ba ndenge otoloba papa baluba nyonso baza mabete. Baluba nyonso pe baza ba fanatisme te. Mais quelqu'un oyo baza ba kisekediste, baluba oyo ba mibengi kisekediste. Bango nde bazangi argument ya ko pousser po race na bango ezake ya ko détruire mboka, ya ko teka mboka. Yango moni ke bazangi façon ya ko se défendre, ba komi ko boaka berge eza baluba nyonso. Mais et le problème eza nini? Le problème eza na papa na biso Tshisekedi. Aza ye moko achanjaka balangage, aza caméléon na yebite. Achanjaka balangage na ye. Tango biso ba combattant alobaki ono, so ba boyi dialogue tokozonga na langage ya ba combattant. Pourquoi te atele makala langage ya ba combattant alingina na kokende nanu po ba lo balangage ya ba combattant. Wana déjà bazo viser que non, so que bo pesi biso intérêt na biso te na kati tokozonga na langage ya ba combattant. Tout ça ça veut dire que vie wana pe ngala zo PCP raison na zo PCP faut dire pour na âge na ye papa to mona ki même papa kizenga âge moko tango akoma ki mukolo ata premier ministre ba pesa ki ye asala ngo combien d'années ezaki kilo pona ya ko lala na bureau parce que pour une âge moko nzamba sali na za ko lala na bureau papa kizenga ko za ko lala na bureau ile ka kilo kilo pour na âge na ye elegaki kilo azolala ne na bureau yo so ye tongo alali na bureau parce que moi ngala solo na koko na yo bazako kene na bureau ali ke koko na kata bureau pour la ne phase so ki kabila bengi albia ya difekatula ya alingi ko yo ko solo na kabila te pour âge koma kinde aina besoin ya repos eza na nzoto na biso to sanza basala eza na temps moko senga repos. Et c'est un repos, faut dire qu'il relève. Mais si on a mis ni Joe, papa Tshisekedi tellement relève exacté, tellement il ne pèse pas nulle part, parce qu'on se retrouve, parce qu'on n'a pas utilisé qui Tshisekedi na combo na ye. Et ça danger pour la bateau, bateau soutenir Félix Tshilombo. Et ça danger pourquoi? Vous ont forcé papa Tshisekedi au-delà de l'énergie, on n'a pas fait ça. Vous avez comme il y a un repos, mais nous avons dit que dans la politique, dans ma casse. Mais moi, il y a que d'abord dans ma famille. Azape na bandeko ba cousin pe o baza mekonta na makambo Félix Tshilombo azo sala pona tata na ye. C'est tellement no wana pardon. Pasteur Didier. Ouais papa. Olobi ke Tshisekedi abota na bandeko na ye. Baza mekonta mais comment bazotika Marthe o azali angolaise. Aya kokota makambo ya Congo pe azwa mobile nani ndeko na bango en otage abanda ko diriger makambo ya Congo bango bazotika ye asala biloko ndenge wana pe bato ya IDPS koma bakotika in angolaise aya ko manipuler bango. Bon oyebi ke papa na ngai faiblesse na biso mibali eza pona basi na biso wana oyebi yango ozoteka Bible oyebi yango ba Dalida toyebi yango ba Samson. Le problème eza ke
Tshisekedi ba réclamaka côté na ye ba réclamaka ndeko na bango. Mais le problème est ani lokola mwasi na ye ndi aza omoni ba mususu ba komana omoni papa na pesa exemple mutu moko ya mbongo akoma ke ici chez moi je suis le chef de la maison c'est ma femme qui commande. Alors lui je suis la chef de la maison mais ma femme qui commande. Pendant que belé ça wana nous avons la mobile gala mais moi je me dirigeant. Donc on y a un peu naka Jézabel mutao dirige. Jézabel. Makamwana eza lelo na kata IDPS. C'est le maman Marti qui commande. Pour vie eza affaibli. Mais nazo senga na ba Congolais na famille Tcheni Kiteke. Ozo mona Tcheni ne kona bino bazo précipiter ye na makambo ekutu. Il faut accorder na repos a paiement na kimia. Pour acheter les océans et comme il attend un repos, mais ils ont forcé à faire Chilombo. À côté toujours à tika politique qui n'a agini. Papa qui sait à tika politique. À tiki ba bana casine ba nebe na yeba na ye ba zo parti. Oya ko ka shooter. À côté na repos. Pour nani mo ko cha fait tirer na repoter. Parce que pourquoi bazo banga parce que ceux qui balingi ba pona successeur ba ko zo faire Chilombo te pour ça incompétent. Bakozwa mutu mususu so na logique alors bazobanga ke pouvoir wana kende na mutu mususu mais ça parti à ba congolais ça parti à ba congolais ba papa pula na mayele donc on va dire Félix Tshilombo maleki ba cadre lokona ba nani ndeko na biso ya mukongo za na pouvoir nani mafungu. Donc, nous avons dit que Félix a l'équipe en fond de la politique. Mais si nous avons Félix, Lélo, n'a qu'à diriger parti IDPS. IDPS est moins nani. Et puis, nous sommes tous combattre à vie. Parce que Azara Karankiné, un chef d'État, à cause de la Karankiné, c'est un peuple naïf. Ok, Ernest, n'a évité Soroko Baksa quelque chose avant Moulela Sissa. Merci. Moi, je pense eza mawa tozoloba makambo oyo eza te mpona toyina kutu Papa Tshisekedi non. Et toza na souci soki Papa Tshisekedi o age pusani tozo souhaiter liwaje. Mais soki liweye na komba na ni oto ya politique atikela biso te kokabwana. Mais atikela biso référence ya malamu ki atelemelaki tribalisme na kati na ye. Oyebi otuni na ndeko si mwasi ya Papa Tshisekedi aza angolais. Famille na ye koza na pasi. Momoni ka biso mususu ba congolais tondimela la Bible ebele. Toza ba chrétien. Bible ka ndenge zo yebisa biso ke l'homme quittera libota na et s'attachera na nani na mwasi na. Alors oyo tu Papa Tshisekedi lelo ko mobimisa eza nango kutu makamso te ezali sa personne. Ezali lolenge na ye ezali makambo nyonso eza koenglobe ye mais néanmoins eza moko ya bacomportement oyo ya bandeko na biso ya baluba ebele bazalaka mpe bongo nyonso te bandeko na biso ya baluba oyo makambo mabe eza kwa Papa Tshisekedi arepresente babaza orgueilleux. Papa Tshisekedi il est trop orgueilleux. Orgueilleux na sens nini bino peuple oyo aza na besoin to voter to koloba ne likambo à répondre à Bissodé. Alors, bagate pour la peuple. Il y a déjà pour naïe pas nzambe likolo, atikana likolo, bon, ça n'a besoin de battre. N'a évité l'obisoga qui président Congo, elle n'a dirigé par fourmi to bisobat. Bon, ça va yoka Bissodé. A yoka nani. Azana bateau ya yoka. Bateau banani bande kunaye kaka. Yami balé. Lelo Papa Tshisekedi azoyoka IDPS ino tout azokaka Félix Tshisekedi. Yango soki siko Papa Tshisekedi azibo compte. Congo ekomi royaume ekomi empire. Ça biso pasi makasi mais lelo oyo il faut te sauver ma belle. To komi la difficulté ya kopesa bokonze pa muto azata na mwasi ya mopaya. De peur que légitimité à Congo est accordée au Mupaya, l'obit on vivre ma conséquence. Et oui, cause à la tena, histoire y a Angleterre awa, to yebi
Guyana et rappeler biso peuple congolais bazolanda. Est-ce qu'il faut ton dire papa Tshisekedi na mon papa Tshisekedi moi si anda bazangolais. Et comme il va partir au Togo fungola pour tomber ma peuple congolais à Kanti. Vous avez ne monuba olingi papa Tshisekedi pas pour un discours parce que le discours papa Tshisekedi ezani. Papa Tshisekedi alobaki démocratie élection salami na se à Kanambe. Occupation eza na Congo. Congo eza liberté démocratie ezate. Ya mibale alobi état de droit. Mais yé moko na discours na yé oyo atangaki ya français et oyo apesaki na bapapier ya français à reconnaître que Congo ezali état de droit pour na nini azo réclamer ba droit ya Moïse Katumbi bakanga ete. Vous voyez na ba quel point papa na biso déjà a commis na yé faible moralement. Mais Ernest, bato bakolobaki yozo o akize Tshisekedi mwasi naza angolaise, mais président Sassou Nguesso abala congolaise, abala zaïroise, mama na aza na Congo. Et c'est ça mabe abala angolaise. Peut-être que angolaise wana zancho. Eza nango mabete. Mais lelo biso tout ceux tokei na kati ya Congo Brazzaville. Batuni Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais bela lingaka ete abenga nini muto ba dictature mais wana eza mboka na bato kota te et puis lelo azalaki mal côté pona nini pa ba Brazzaville ba bengani ba congolais ya ngambo mais biso tozoba na yeke yo bala ndeko na biso c'est-à-dire a sauver mabele na ye to a sauver libala na ye or devant un état yo ko sauver mabele on ko sauver peuple na yo on ko sauver o te za likambo etali vie privée na yo. Le problème à combien d'années? Si vous papa Tshisekedi, à cause de l'année à mesure ya koloba na bangolais ba libérer bamboka na biso oyo bango bakangi. Est-ce que biso ba congolais Kinshasa to kanga bamboka Brazzaville non? Mais ba kamfufu banani tuana. Ezo eko kanga maka un jour et pas ba bangolais. Le bon papa Tshisekedi a commis le diriger na mama à cause de la pouvoir te ya koloba na bangolais ke bobima. Akokoloba mote baso wana nyonso tu ba récupérer ngo mbongo tokotaka ya pétrole na mwanda eza sous la contrôle na biso te papa Tshisekedi yete muto dirige sko mama aza angolaise akoloba na bangolais bolongwa non omoni place oyo ondima papa Tshisekedi na trône ya mboka eza kokaba Congo yango ozo remarquer tango ye azosala makambo ebele eza mpona trafic ya mbongo azondima Moïse Katumbi mpona mbongo yango tolobaki peuple congolais ndima mutu lelo akodirige mboka na discours kanamba aza na discours te aza seigneur de guerre aza okipa aza rwandais aya wana balobi azali autorité soki ya nani ya PPRD asala PPRD te ezotombe également na papa Tshisekedi bato basala IDPS ebele atikala kozala ta président te azalaka soki chargé ya mobilisation lelo aye aentraîne IDPS na discours nini na eloko nini kaka baslogan état de droit pro démocratie le peuple d'abord soki eza le peuple d'abord biso oyo peuple tozolobaki oyo azosala eza mabe est ce que azoyoka biso ayoka biso te so olingi oloba balobi te yo ezoloba bozana ennemi mpo olingaka ye te omoni baacte wana ezotalisa biso ke epa papa Tshisekedi eza baluba d'abord epa papa Tshisekedi eza Félix d'abord Angola d'abord ou bien Ernest epa papa Tshisekedi eza Angola d'abord ou bien baluba d'abord baluba bazosoutenir ye te na Angola na mwasi na angolaise oza na raison Angola d'abord deux fois Angola d'abord baluba Angola d'abord Félix né trois fois Angola d'abord parce que Félix azo représenté baluba oyo baza irréfléchi na bangolais plus ye moko mwana na ye donc Félix aza na 3 d'abord mama Marthe aza na 2 d'abord et puis baluba oyo baza bairréfléchi d'abord moko peuple na biso tout lokuta azokosa biso yango nayebisaki bato batala Tshisekedi oyo biso tozolobela lelo comme un grand homme un politicien avéré ya Congo azwa baposte tu ya minene na se ya Mobutu kaka azala ministre na ta ya Mobutu ambassadeur na ta ya Mobutu mukonzi na batabeli na ta ya Mobutu ndeni mutu aboma ya ofinga Mobutu makambo oyo azosala eza plus ke mabe koleka Mobutu yango ngai nazoyebisa peuple congolais totika makambo
Honoré Wanda, Mobutis, c'est Tshisekedi. Plus Moutomabe a partagé Mobutu, plus c'est Tshisekedi. Alors, tu es ça la part des choses. Tu es une délégation à l'Oubate, tu as une pour Baloubo, va soutenir qui Tshisekedi, tu revois Kabango. Non. Tu as une Bango, Bazuma, na raison. On dit, ma papa Tshisekedi n'avait si quand les autres trafiqué comme nous. Oh, toi, je sais la président, il y a transition. Aïe, la transition, ils ont aussi ma cambouillon soit zéro. Quand on le père, comme on a droit à repostuler pour une transition, ce qui a le droit à la tête, pour reconnaître le rôle congolais. Et puis, si ma communauté les gars dans l'élection, on dit que Kanambe a la sénateur à vie, c'est-à-dire que nous avons touché la été. Pour garantir la sécurité, ils ont mal à monter. Et puis, troisième chose, c'est que tant que bazo sala makambo na rapport de force pour yazali na contrôle la sécurité ya basoda eza papa Tshisekedi te ezali nini mwana ndeki mwana ndeki lelo déjà tasi soki Tshisekedi aliaka mbongo mwana ndeki bref avion na médicalisé banani bafutela ye muto bango baza yango ozoremarke badéclaration baluka baosoutenir papa Tshisekedi baza lisu na makoki te makasi te ya kofingaka Kanambe bakoma benga ye Kabila botala tabarex de deux papa Tshisekedi a kiti bango azaka na mbongo te papa Tshisekedi asila biso bambongo imperium azwi mbongo wapa oluyi avion eza mbongo ya Katebe Kato tokolinga yo oboma ndeko na ye Moïse Katumbi donc papa Tshisekedi aye nde kofandisela biso étranger ya papa na mama na nyonso tu na tete ya mboka koma yo kongola toza moluba ondima biloko ya boye transition soko osala inane ondimi ozala mokonzi na inane ebongo na nsima okotisa kongo mobimba sous occupation ya makasi avec Moïse Katumbi bandeko nanga tozonga na raison papa Tshisekedi azorepresente onga azobenga abomination mpona Congo papa Tshisekedi azali paquet oyo ezokotisa Congo na dimension très approfondie ya occupation na Congo totika makambo papa Tshisekedi ayebi ke Félix mwana aza mayele te ayebi ke Félix aza mesure te aokamba bato po baokamba Tshisekedi aokamba UDPS te mais mpona nini bango bazopesa badroit ya bafondateur na mama Félix na mama Félix mama Marthe mpona nini bazopesa badroit wana te ya fondation ya UDPS na basi nyonso tu ya 13 parlementaire bapesa mpe badroit wana na mwasi ya liyawu bapesa mpe badroit wana na mwasi ya mwakem bapesa mpe na mwasi ya bato tu oyo bazalaka na UDPS mpona nini kaka na mama Marthe papa Tshisekedi arespectaka batexte te papa Tshisekedi azali mutu azali infidèle na balangage. Allô Bolimbisi ekala loba ke démarche ya papa Tshisekedi politiquement parlant esila eza nango na eloko ya koloba te sikoyo conseil nini ozopesa na bato lokola bampwila na baluba nyonso baza nsima na ye mpwila aza nsima na ye te alongwa deja te nalobi mpwila alongwa bato tu baza nsima mpwila baoyo bacomprendre ke Tshisekedi ya mabe bake kota mpwila conseil nini ozopesa bango conseil nazopesa bango eza boye tant que baza na vérité bayebaki baza epa Nzambe mais oyo nde bazali pa papa Tshisekedi nde balamuka baya na nzela parce que papa Tshisekedi aza na droit bulletin de vote moko lokola yo na nga papa Tshisekedi aza Nzambe te babatelaka nde Nzambe babangaka nde Nzambe basoutenaka programme politique projet moko boye ya société papa Tshisekedi aza nango te bao baza pa mpwila bazala wana malamu mais totala nde Congo ngai problème nango ezali bao baza pa papa mpwila na papa wana ye moko baluba bandeko wana mosusu baza contre Tshisekedi batelema te na bloc moko ya koloba ke toza contre Tshisekedi mais tozomene lite na biso boye non baya tosangana biso nyonso ensemble mpona but mpe solution ya Congo bao balingi Congo te toisole bango parce que balingi batrafike Congo mais toisole bango avec patriotisme. Merci beaucoup. En tout cas merci mingi nayebi te Jaco soki oza na message